Pour nous, la maître spirituel, il faut la musulman. Non, nga lui naza musulman. Na toute une question parce que batumi ngomona ngana la musulman, naza mwana chef coutumier, naza boy. Ya ona zo betelo carré nanga na bande pa na biso na ba chef coutumier. Na écoute na islam, na écoute na kankara, na écoute na rose, na écoute na markari, na écoute na gagner dangereux, na écoute na nini, septo na sala mikolo. Vaudou. Voilà nous y a babé noir parce que la carte vaudou tilelo. Tilelo faut yango sep na sala mikolo. Faut te voyager ko luka ba recherche c'est tina ko fancha vaudou. Biloko wana ezala bisiko na mutu parce que so za domaine makama faut yiba kama même au sala on met ezala kana mutu. Ah na leka ni tatu wana ba sentigeta to leka yo litam so leka na sentigeta nana leka na sentigeta Gevulach Léona Mohamed devant nous c'était l'ange Gabriel devant nous c'était l'ange Michael à notre gauche c'était l'ange Raphaël notre c'était l'ange Ariel devant nous brille les pétards devant nous brille les Osgan. Namonguna Nzambe fidèles internautes en tout cas c'est du show. Nous sommes Clébois.com la chaîne d'actualité. On a vu les billets, Tengana aussi porte-monnaie magique. On a vu les billets de $50 américains. Ouais. Bonjour fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité de l'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, très heureux de vous savoir, très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir, je reçois un maître spirituel avec qui on va en parler, on va décortiquer l'actualité ensemble, les socio-culturels bien évidemment, ensemble avec lui. Lui, il s'appelle Maître Simplice, 3 fois Pentacle Lissuya Nzambe. Avec ces messieurs, on va en parler de l'actualité. Merci de la nation tonton Manamanga Pichu Boss Lady la française. Merci à toi et Patrick pour de belles images parce que la réalisation est assurée par toi Patrick. Merci mes différents partenaires puis sponsors officiels. Il y a Willy Moucheni, Kodamboka. Merci à vous. Merci à Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements. Merci MHLMB Resto Bar à Willery, puis Shop Resto à Bandal Sinkin, au coin des avenues Souni chez Marie-Hélène Linongi Mama, champion à Dolmo contre La Rochelle, et puis Yaouli Pensiene. Noche, Congolais, Français, Américain, triple nationalité, consommer sa chanson Motema. Puis, continuez toujours à s'abonner sur sa chaîne YouTube, Noche officielle. Merci. Noël Kamaya, les nécessaires. Comme je l'ai dit tantôt, fidèles internautes, ça pour autant monopoliser la parole, je suis bel et bien avec Maître Simplice, 3 fois Pentacle Lissuya Nzambe. Bonjour Maître. Oui, bonjour patron. Denis Santé. Par la grâce de Dieu. Et puis, Maître spirituel, on a un standing aspect, le musicien. Bon, il y a un autre. Talana yo. T'es un journaliste. Mais là, tu veux le cher. Est-ce que je laisse belé yo les qui? Prince. Aux ans la baisse. Mais sinon, santé, ça va? Ouais, ça va. Bonne activité. Kitoko 2021 toko tiangote siècle kimbango 1921 2021 toko miango se fo komisa nkolo maître ba maître nyonso komisinga na komisa e bino ba maître. On a tous l'impression bogoma au cité comme ya Simon Kimbangu moi beaucoup plus c'est dit à quoi par rapport ya makambo bosale laka comme ya Simon Kimbangu ekota na kati beaucoup plus. Pourquoi? Parce que boza batu ya bakisi ya za mutabonzambe. Ba maître non sto ba sita komba kimba ngana sita komba kimba parce que naza mu Congo naza africain naza mutu noa critique na biso za kimbangu ti na kala tuzaki na bakisi na biso ya kimbangu ya kuchi milibango tibeti bo epeli o manda chema sala zwindika beti bo bombe foko bosa na ete atolo komina ba niveau ya to komsala ba ni ba talisman ya mindele mais foko bosa na kuchi mte place outi ya ngonde zo unui biso ba maître ozo bosa ne sika outi comme vie science libanda. Si on comprend bien, mon enseigne Oya Salawana, ça n'a rien à voir na kisi. Et ça vraiment coutume na biso da bokoko. Et ça coutume, Jésus peut Oya Salawana, et ça kisi te. Ouan surtout ba coutume ya mndele. Jésus comme ça masanga, mai masanga vino, ameleza vino za alcool. Et Jésus ande mona biso te ya za mwana Nzambe. Ngande mwana sata, yope mwana sata. Et ça pene na biso te ande mona. To za bana Nzambe. Yo zande mona Jésus. Non, il y a za prophète. Ngapi na za mwana Nzambe yepe mwana Nzambe don Nzambe asali na biso tozaka ndenge moko ngapi ngana tozaka ndenge moko bala Nzambe différence na makambo to sala yo za journaliste ngana yebi copy ote makambo nga ba chipo difference zaka wan biso so bala Nzambe
Simon Kimbangu toko chaepe na rang alaki maître spirituel. Oui, ba premier maître na biso bangwana ya monde. Ba l'action so magie. Magie to ekuta ngo bango ba bandango ba Jésus ba Kimbangu ba Moïse abeti boykani libangi pasuki. Yangwana magie. Kimbangu ala magicien. Ce qu'on a lobby ezaka terme. Teto solango biza terme te parce que tango bige non magie to ya okuta ngo ba Kimbangu déjà ba banda yango. Yangwana mutu tango sala magie ba benga ni magicien. Ce que Jésus a zoma pa mi balé multiplier comme mi balé ezali. Nzambe prière. Ce qu'on appelle so zima pa mi balé soit ba ketcho na multiplier comme rolobani. Ati wana okokate. Wana kutu ndio okokate tika. Ce que toza na plateau. Yangwana lobi so la sala ngo nga ko benga ngana. Et son salango ça pour la confirmation, réconfirmation encore par rapport à nani. au magicien. C'est que yende mo ki bonjambe. Yanga de ko magie. Et est-ce que ça que non a beta prière ou ça qui on se pencher na Bible. Quand on a pas vexé musu na kotanga pesa na Bible ba piso musu oyeba ngote sala ka makam piso mtondo ko la piso de travail ba mat. Totanga ba piso 123 monde potangi bo pe bo gagner équipe. Ezako croire ka kondima. Premier mystère ezaka kondima. Jésus ba ndima kimba kondima foi. So na tie foi nanga na belita magie na lobinzambe makamu na zo sala simba ko simba. Kondima ka. Kop ne bosala ngo boye kozala magicien eza musala mobimba ou eza qui ne faut s'accaparer na yango ou eza na ba principe nango parce que on a tous tendance que ba te belé ba moko ba magicien ba maître spirituel. Ouais, magie eza batu ba komo ngo mikolo bango babing seso ba ventire. Et ba magicien mso babinga ngo ba ventire po eloko nyonso original eza photocopie ezali. Ba original eza comment eza eloko yo lukato botene tinga na botam nango. Na koli na ba Congo na botami na village kuna na bayombe ngemo na bwala papa na ngaza chef coutumier tango ndokula nganza lene yo ande bozo biso kana moral pour ba comprendre bino que non aza mwana chef coutumier c'est kaza na makambo na kolo même ki yombe je suis yombe aza mu yombe père na nga kufa ke to na me repose en père na nga kufa aza ki chef coutumier parce que na yebi nzete ya inisanga na nzete donc apesa nga kindoki moko bo pour défendre contre le mal. Donc nazwa kindoki banda bu bébé papa na biso lobi ozale ne fona l'action nzela onga na boko le libino nga pe na sala kate na utobala nazo boko la bana na copie po eza dona nga classe amndele na tanga te naza illettré na yekola musala musutu na yekola magie na tradition pratique bukoko parce que nga na banda na nzete bambasu babiloko mususu basida kindoki ba poison parce que bambasu mususu ezalaka eza ya kindoki. Ce que yango ko prendre biso to fongwa ma misto ko mana spiritualité ba ko traiter mutu na physiquement malade ngo sa spiritualité do yango prendre biso ba spiritualité nga isa donanga mutu na so yebi 3 fois pante ko bazolanda nga na sala copie mususu te copie nga yango banda carré nga na landa 21 yango banda na 2000 nga na bimana magie ba yoka nga na réputation mabete au simple salibo simba te bakangi bona yebi ni cachot moko ni prison moko te ni parquet na commenter bana na bodana sala ka makambo nga honnête en fait makambo biso eza faut que sala nga honnête so ko mokende bo gauche ko sisa carrière no yo moko ba mettre belé ba sisi ba carrière Hollande biso tu do ko to tala ba vina biso dingo na TV ba grand magicien ce que dingo ni nazana ngo champion d'Afrique wa défendre biso na makambo kati na magie net yende nga makambo ministre sport fa pesa ta parler ta bakete ta jeep wa pesa la dernière parler dingo asoma la ndenge na ye za demi parcelle photo asoma la matete ce qu'on a na carré o yazana ngwa sala succès na monde entier est-ce qu'on dit me dingo ko la wana pour gouvernement na biso kaka Hollande mais so jouer ka bake sha ndinga aske bo muna bayina ba Prado banda kwa sika mais nyo sona o ye dingo sala sport Hollande izaka mboka na biso sauf vraiment ba tie mboka na biso organisation baza ba vrai magicien ba ke tombola mboka biso to kozala pe na ko tia mayele pona koli nango yango eloko ngana koli na comité lelo. Laissez-moi comprendre bien aux lancer message ba problème mo bo so na niveau spirituel so meka un peu ko tater ba tumutu ba contacter yo reçoit solution pour na yango tu assumes makasi ba o bazana problème bazolanda nga ba mboka libanda bazape sur place bo contacter nga bo banga te na kozape na besoin mpongo na bino te to koyoka no $1000 nga biso na 1000 pesa nga ta 300 na sombiloko na ba Kolo makasi na bi exemple ezaka tape ka par cas Jésus na ba Kimbangu o pesa ba comparer sala ba exemple na bango bando senga mbongo mingi te moka moi symbole mais bino on a tous l'impression bo matama likolo makasi kasi ye ayaki mission ndenge lobi ke nzamba tinde me ngana ye mission te ngana ye na bimisa mayele pena boko la foyer muto saka fier na musala ya yebi so yebi to koza lukosa mbongo est ngana kozo beta $50 na sali musala c'est que na yebi musala te ngana bibe tape ona tape na lali na bazamba na lali na ba cimetière ba bingana ndako na komi fazer na lali balibanda na bakisasa
tina yeko comprendre makambo yango na komi qui suis maintenant maître Simplice 3 Pantex sokona ke zwa musala ta museba $50 ta musunda ko na futre za 50 te mais na la kiso bikama wana funa za faire na musala yebi musala par rapport à sida na mono mekanye mpe ko epengla ngo un tout petit pété yobi au traité pena ba sida est-ce que ko traité ba sida na kisasa bato ba sida bato ni yele na monde bato ni yele so ya la non au traité sida en tout cas wana même sangwenge pendant na makasi mais pourquoi biso même presque to ebi angote sida physiquement vers spiritualité yo ebito coucher la moi c'était ba ko le sida kindokeza wani sala kanengi ya kindoki dans le vide que ça était sous un sida mais au coucher la moi c'était azana sida yo mo ebi vina ngana tambu sango bien ezaka keto jalousie ngana moni prince bakale akomi na bakare mituka na bwaki le malade mo bi makare ke mako moni success akina ngo vie atamboli eza bongeza pe nati bato babotaka te bato ebele babulaka so botaka te na magicien magicien ko sala mwana impressionnant tozala mayela ko sala neti ngana za mayela ko sala mutu te na za pe na mayela ko lamusa mutu te wana eza yeba plus ayema ko nzambe soki botaka te nzambe jamais pas sala mutu contre ke asali ngana maboto yaka ngo beti nzambe to uti pa ndingo tozabala nzambe nzambe lobi prince bakali yo bando ko bota na bitindi semblance mabota kate sinzamba ko sala ngo nzamba za juste izaka bata mokili bakotela ka muntu ko ya pana nga mete semblance kanga prince bakali succès ne wana abota kate akoma ta koka paralysé izaka nga muntu na bwaki elioti ngala liembongo siko ndenge su oyela nga muntu na longola ngo suzala mayela ngo na ko longola ngo te na longola ngo na fongoli ka mabota no mono ko mabota ba ko mo le bo nganga pesa ke mona no na ko sala mona te na sali makasi nanga place bakenda bakanga mabota na yo ngasi kuna leketa musuna na mayele na déboucler yo okomo bota na yo skonde bosala ba charge wana nyostu oba sumaka retour nango pana bino ezalaka ndenge nini ou stratégie nini bosalaka de pourvu peut-être conséquences mobo néfaste ezongela bino te parce que comme on a d'amo paramètres belende bosalila salilaka au mona mutu mobo azo souffrir quelque part mutu mobo ala ina stabilité comme déstabiliser parce que yon to salié akoma bongo ba conséquences ni nezongela bino ngana zana conséquences parce que musala nga même nzamba za kola yebio yo pense bakale oya boye ah meti Simplice na komina na chaîne na biso na komina mutu moko to tchanga mpanjili kolo un exemple pesi meza bongo exemple po ba kanza mutu moko to tchanga pale zwata mbongo bwa kile mbaso afana ta inene na ndako sokulisume zana yo pesi ngambongo mais yo mto yelinga copie lisumu da partager ngana yo partager siko pona yo client zo yeba te ozo saliza lisumu nga siko na ko boya mbongo lisumu za parfait biso to sala kama sumu o pesa conseil na zo pesa conseil na ko pesa pe conseil peut-être pas ze copie nanga uzulanda eza community yo mtu ko pesa conseil na copie no tamuso zo sala ke prince bakali ba biso na chaîne zo ka boye yo yimba moko ko mo ba maître na miso to sa pesa nga $200 mais tamuso ko le chaîne yebisa ngo $20 siko yo ko singa za lisumu te o no se tikali na poche ne za lisumu to lembongo nanga ya lisumu nyonso mutu na sala wango même kutu mwasi yo olala kana ebo vivre no balete mo kushaka ne za péché na bible za permité mwasi na no balete okosangisa nzoto parce que nzoto mwasi za temple nzambe siko so balete kana mutu mso bale osaka ni temple nzambe za péché Hollande nyonso ba péché wana nyonso na mokili lokwa toza na dunia pona za musulman dunia ça veut dire mokili mo ya sentiment biso to kota na sentiment nzamba yebi mokili etambola bongo. Pour nous, la maître spirituel, il faut c'est la musulman. Non, nga lobi naza musulman. Na toute une question parce que batumi ngomona ngana la musulman, naza mwana chef coutumier, naza boy. Ya ona zo beto lokare nanga na bande pa na biso na ba chef coutumier, na ekota na Islam, na ekota na Kankara, na ekota na Rose, na ekota na Markari, na ekota na Ganera dangereux, na ekota na nini, septo na sala mikolo. Vaudou. Hollande oya ba beninois parce que na kata vodou tilelo pour yango step na salem ko le poto voyager ko luka ba recherche tina ko fancha vodou biloko wana ezala biso kana mutu parce que so za domaine makama foyi ba kama même osala contre mais ezala kana mutu na leka na étape wana ba sentigeta to leka yo kutu yo litamu so leka na sentigeta nana leka na sentigeta te nga ezala même ya colite to même ba sensoir tozo ba prière sainte batangi le tanga boy desaka be étape ya vie donc yango nazo yebisa bino bato bola na boza la franc mystère résistaka écoute na apena motema muto ya mawa nga komona ngeza Simplice na za bongo la simplicité na mystère nga na jira na ko tiko boma mutu te na makambo ya mystère parce que za makambo na ko kuta pe na ko tiko nga te muto aliboso Abraham kuto nga pesa mbeka ya mwana njamba pekisa pesa ini ba Bible te na poser ba question mission nga
bon Abrahami anga pesa mbeka ya mwana nzambe biso tika mwana tala meme na pembeni apesa meme partia wana to bomansu batu te na magie akalezalaka mutu azopesa batu bambongo azo komisa batu na mbongo me ye moko alela pesa malunga te omona alatika lingwanda na zamba salite me azo komisa batu bambongo batema na bajibi ye moko takamini eza te siko biso to comprendre magie lokwa totangelango magie un magicien faut en propre yo benga milion bosolo ba esprit faut que ton propre mais yo mo zana exemplaire que vous magicien basadaka wana usalaka magicien akabaka magicien alesaka bato mesaka teza basadaka ta musumu kola suka njama ko pambolo kaka akolimbi suka na oyo usalaka makuto zoka mbongo na ndenga mabe usali mystère mais ngana mbongo na ngana zoka na ndenga mabe premièrement na kindaka na orphelinat na église na kenda kopesa offrande nga mutu azana pasi na sungaka ye uzana nzala na liesi yo me nazo mbona ndenge mpona yibi musala musuzi na boye na yiba nazuna musala o na yekola yango nazo sala pe bato bamba kama nga pe sembisa kabaka amilisa kabato alisa kabato na muke o nazo ka client footinga nazo ka $200 na bate na bomba 100 na pesa offrande nga ya sana kaboli 10e nga na kati ya magie wana yo oza beaucoup plus spécialisé na domaine nini parce que badomaine eza ebele toza na bamaladie ya ndenge na ndenge yo mpe na spécialité na yo oyo ezaki so mutu acontacte yo erataka te oza fort na point nini nyonso eloko na yo toloba safi kolamusa mutu na koboma mutu na nini so na koloba bon kolamusa mutu na kosala mutu mais oyo etikali ezala physiquement oza na maladie physiquement PC, AVC, paralysé, aveugle, miso monaka bien te. Aveugle monde ça bango. Aveugle pena boy mutu abotama aveugle moni si. Nanga nyonso eza permis lo banzamba boya. So nzamba boya te na yebi na koloba mingi te me na yebi. Eza na motema na yebi musala batu pe balanda ngamba yebi nga okozo ba commenter ba yebi so mutu ayebi. Na pesi batu vele bi vi na poto bazana ba document te bazo ba document. Bazala misala te bazwa misala basi bakima bango ke poto boyo oko kendise pe poto ya na lobi to ko signer papier na kopesa ngambongo to biso kopesa ngako combien $1000 pesa ngata 200 na soma biloko na ngai musala mo 50 ko tana meli bière na ngana bandi musala na ko sepelisa signer ka papier kopesa mbongo na ngai si déjà na otie batu na défi o musala so eza $1000 batindika $250 osala makambo mambe sili akei pe après so mon après yango kana sala yango moni carré na ngai zo umela nazo résister na makambo na bi 21 na makambo c'est que nazo tambola bien nazala lokoso mbota yebi na ngana oza patron et puis naza patron pona mayelo nazala ngo ebele bazo bima ngonti na ba bible bazo skokele batu ba o pasteur osala ba miracle mais na mayele ka biso to pesa ka bango ya bimengo ngana boyela ngo kosa na bible ponga pe ngo sa église na sali plein na komo kwesa bato pe na sala ba miracle nzambe ana ozana fort ozana pouvoir wana te onction wana ezayote yo oza déjà du côté o to benga ka sata siko est-ce que bon nzambe ezake okeme na église basime bongolo bimina yo ndenge oza si ozota mona ngolo na yebite goza spirituel ngolo spirituel kindo kimsu ezate ka ngolo babimisu ngolo bamsu basimba ka ngolo bamsu bacheka fire moto ebimio na nzoto eza nango magie to sala ka ngona batampe eza magie eza magie siko bazokosa na sima bible moni ba pasteur ebele yango moni makamu na bango 2021 ko moni ebele bakobima na ba TV makamu za ko bo mama moni ebimi dans les filles ko ba publier mutakala donc nzambe amoni bokosi trop menga na kotiko sala ngote ba mona mettre sembiso mutaka la video ba mona mettre sembiso pona kenda na ngavi na yebi nzambe na za magicien na kosa kate na sima bible oyipa na ngalo banga na za magicien na za ndoki masiku tuna bana za ndoki mendo ko lia batute poki ndoki yana ngwa kombo muyiba benga ke ndoki chi muyiba ndoki chi me alia kana batuta yiba kapo yibi mutu tamusumbongo ya vina ye akobongisa yo yibe ezaja kindoki ngape ona zosala na bongisi mutu na buto zakina eloko te na tongo la moko na moza kindoki me akolia batu te. Mais une question parce qu'elle ngai ki mangai par rapport ningo lobela ki ba sacrifice to yebi ba te belé au mono ki au contacter abinonga pana na bomagate me yaka mamsuna dema ki apembe ya na de soso ya pembe au mono finish mutakufi tango ye na au moni ke no eza soso yo ozana na makanisi wana ozana espoir wana ki on a pesi ça n'a rien à voir na mutakufa mais au kena de soso boye ou dema ki boye et par après au mona mutu mona famille akufi on boye ebite de soso ni ala mutu so ngana ke bo mutu ponga na bénéfice yo mutu akufi comme na mbongo so ngana na bénéfice wana ndi yo to expliquer biso c'est que na ko bénéficier le côté na ko sala ngote pesa ngane mbongo na place mutu akufi
na biso zwa mbongo na kokateta moto pesa ngata $10,000 ke moto akufa ke ngai pesa ngata moto akufa na ete na pesa pe makambo na fomi na zwa mbongo ke na boma moto. Et pas non seulement comprendre bien sacrifice ezaka yaka na mbongo na yo bosilani. Sacrifice za ya nyama biso ba mizo to pesa ka sadaka nyama taba meme ngombe ba misala miso za ya ba ngombe za usantu ba monta ebele ozuluka ba monta ba mbongo bilo biso bomano ka ngombe za sacrifice utangisi makila na sengi nzambe makamnezi la ouvert moyibi kuta saka kendo yiba nzambe sambela pesa nga chance na yiba bonga na kosenga nzambe te sunganga makamna sale simba na pesa mundu na ngombe nzambe oyoka naye. Merci, on va y arriver sur d'autres actualités parce que je suis bel et bien sur clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince. Et je reçois Maître Simplice, 3 fois Pentacle, Lissou Yanzambe, avec qui on en parle. Toujours mais quand un peu sur la concernant préoccupation parce que l'année 2021 a bel et bien commencé, mais quand il y a la vie sur un maître spirituel, tout au solana bango, tu as une préoccupation, une doléance, et puis tu es neni tout ça. Merci Dédé Lukasi Kashmani à Madame Amisa Lukasi Kashmani. Merci à toi Julie Kitima Feza, Madame Nakatia États-Unis, et puis HM héritier Mboui Nakatia États-Unis, les jeunes entrepreneurs. Mimi Matouche la romantique Mima. Merci à toi Junior Yombo, ya mère Gisèle Zinda, Madame Junior Yombo. Merci Tim Skabengele, l'homme des immeubles. Merci infiniment Maman Émilie Nzemba. Il y a tous Pépélé Ambeto, ma maman. Et puis il y a Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements, leader il y a Londres, il y a Oli Pensier, les BR de fonds, champion Adol, Azalagamo contre la Rochelle, Notier, triple nationalité, congolais, français, américain. Merci à toi, Notier, artiste, émissaire, patron. Noël Kamaya, les nécessaires Nakati Adjobu. Alors, maître par là présent par rapport à ma pasteur, mais tant qu'il y a nos bouinayo qui musique, il y a pasteur Moïse Mie et Zobé dans la voiture, nayo, que au samedi la pépa nae? Non, as musicien. Déjà permis que bon va passer surtout quand on va te faire yoga banjemba wera. Yoga tu vas passer comme la polémique na ba wera. Bonzambe na mambo bosala kakoyoka Moïse Mie ko ki miso moi ba kangmano. Bongo pona yo tu na ngate ba passer ba yoga ninga yoga na total internet. Na ebi soit déjà ko passer on de ba polémique c'est ba wera. Soit déjà pasteur. Ba fali. Angla na ko kota te wana niveau no te za pli o. Kasi yo le ba pasteur. Na la magie oya Deniles na yebite na bia za magie te bonzambe suko na bonzambe ngala zanga bonzambe te misuko pona ni mutu azana bonzambe azana Saint Esprit azwaka temps OK lobela wera fali pasteur akomukula kisaba bien matériel na TV est na tango kala eza mabete ba bien ba wo les zo appartenir na bana na nzambe suko na lobi makambo ya nzambe est-ce que za okoleka ngona publicité na TV usali mutu miracle okomolo bango na TV na mutu na biki ça c'est permis ngala tanga bien na yebisao nzamba lobi miracle na ye eza pona ni baloba osalisi mutu osungi mutu ko loba ngote na bato na sunga ye ezali pambole te soko pona ni un pasteur ozana onction de Dieu oleki na TV okomolo banga mutu na sala eboy na sala ka boy wana so ekomi nango okomosala business na komba nzambe ki pasteur ozwaka bambongo na yo ki bonzambe zakazala ngona ndako na yo bato nde baluka yo nzambe akotombola yo komoluka olfutaka mbona ba chaîne osala ka plébiscite na komba nzambe esi nzambe bakosala plébiscite bito yebi nzambe mona ta botamisi kwa yebi nzambe bon so aussi révélation pour na mise mo bwe nzamba lobai ke non le cap na pesa message wana na bana na nzambe nyonso ba otalo na TV non ngaso azike persona mise na ko benga mise na ko yebisa ye bango so ekomi ya buzoba ekomi ya polémique yo wera yo ngangoli bla wera bongo atana za pasteur wera consigner weka na makamu nanga weka concerné nga sona za pasteur na kosala ngote wana za ba vanti mon frère bozo komisa bango nde bato mbongo ba pasteur moni ba pasteur bazomvwa makaka pona ni bino moko bozolanda ka sentiment wana bazolanda ka sentiment na TV pasteur azomikumisa OK pasteur amikumisa te homme de Dieu Jésus amikumisa chika. Par rapport à la musique, il y a pasteur Moïse Mbi, ça reflète quoi pour toi étant sataniste? Bon, na lingaka ye abetaka musique ne ya bien nga linganga musique ne ya baweka bafali sikuna mona musique ne memanga na tifali Olanda na lingaka Mbi moko swage ne tifali fali ya musique ba chrétien fali na bango ya wana le king ye wana ngona lingana yoka ngo azamuntu na kotala makambo na ete po yepa zana makambo na ye makambo ya ndeni ya bonzambe ya bongo siko ya bonzambe siko un pasteur ko longola zemi oyoka ngote ko pasteur Moïse Mbi alongola zemi siko nana leka na TV loba Eliane eza lukuta
basuka na basamba te justice ka yesala musala wana mamla biso iza makambo me yo poser nga me nga na yebisi yo pasteur comme na niveau ko longola zemi lia na yo anti to yoka be ko ka bota ka soute ba longola zemi moko un pasteur pasteur ozo pambola mariage me yo bala te c'est ça permis na bible vraiment to zonga na bible pasteur jamais ko tchanga loboko yo bala te le mariage na ngopambe za permis pasteur peut vraiment atana cherote ya bato yo moko foza na marier mais moi aussi azande ministère tika ne makambo ke pasteur bo yo matana chez ozo te ya moza marier te on s'adresser directement à pasteur moi aussi beli aza pasteur neta ke pasteur nazo to sa ye mon pasteur mais ndenga na yebi bible o ya mukena tanga suna yebi to yesu akokorriger nga mais ndenga tangela bible un pasteur va au bandoko ko bénir muntu na mariage faut yemo kozala marié pasteur otema na cher tazote un célibataire zalaka te biso ba célibataire zala musumu ki mabele ngati nzaka célibataire nzanga na vielo yenge ozolanda tinga mona bali natali ko bala na nga ekitisinga makambo bene na sali kamso natali te mwasi bana pasteur faut azare loko wana ozote ya ngai excuse frère bala nzamba sengite na église bo sente siku yo ozobala te ozochano bazemi ozolongola ba chantre na yo ba protocole to yo kango ozolanda bamususu bazobima ba video mutakala na TV makamu na bango ebomi ko mobima dans les vidéos ebimi ba publier yo ko to yebaki te. Merci, tu as sur entretien à comme la télé c'est l'état mais au moins une dernière question à part point net il y a pasteur wana quelques artistes MICP ba contactera yo ebele wa ba o bazana succès to ba artiste MICP ba jeune talent ba jeune talent 5e journée c'est belé ngana sali 3 fois pantak bato bazolanda ngata musu bakobinga ba biso to yebi to yebi miso bana ba succès makasi autant que la même 2 ou 3 sona tangi comme publicité. Merci, tu as sur entretien à il s'appelle Maître Simplice 3 fois Pentacle Lisu Yanzambe. C'était ce qu'on a appelé un journaliste sur la Simba. Ce qu'on a appelé comme un journaliste sur la TV monté ça ça préempté, na aucune sa clientèle ba koloba ah Maître Simplice za ka pour les émission na ko ya bo Simba nga me koloba kombo na nga eso kulinga ba ko ba kombo yo peza na makambo ti. Yo za na makambo. Mais pas na yote. Pas na ngate suko muto no zo makambo so le na TV moni prince wana o moni ko baye. Na eza bonzambe. Bonzambe bo yo pela nzambe yo na nzambe na yo ngapela ki bonzambe mais ngala monu za mutakala te. Merci beaucoup fidèles internautes, en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui fidèles internautes de la nation tonton Manamanga petit boss lady la française. En tout cas Maître Simplice 3 fois Lisu Yanzambe 3 fois Pentacle Lisu Yanzambe ça fait plaisir à trop ya oyambo na clewa.com. En tout cas c'était juste l'essentiel message na batunios to batalio na clewa.com et puis numéro ya contact na yo muta on a besoin contacter yo bo solana ye beaucoup de choses na ndenge ya privé. Ouais, numéro na ngeza plus 243 89 62 84 875 89 62 84 875 za numéro nanga privé za na WhatsApp et kamarate 24 sur 24 plus 243 89 62 84 875 wana maso bengo ya minga moko Maître Simplice tous les difficultés za nango yo zolanda ngo oza mobalo za mwasi muto adutaka te na vie so lingo ocheja impact ende faut mokuta nozonga ba réclamer mais c'est mekende nan ola nous avons difficulté ko banga te tous les difficultés na onga na tangité na webi so franc na zabongo sembiso na okoka na biso na okoka sina okoka te na biso na okoka te mais benga to sala ta relation to solola ezala ngo muto ko songa muto na vie to koyeba te na koya pe kuna bino bozali boko yambanga ngana tibana na nga bazakuna famille na nga beleza na linga ko bese te soutenir bato poto zolana donc to yebite un jour to okuta na wapi bo contacter wa numéro na nga yangwana plus 243 89 62 84 875. Repesa ba mbote là. Bon mbote na za mbote te sauf ye moko nzambe place za na trône na ye ba salam na ye quoi. Merci maître pour répondre à l'invitation à bisocleba.com. Merci à vous fidèles internautes pour votre attention particulière. Il y a Willy Pensien et les Bères des fonds. Merci à vous. Il y a Willy Moucheni Kodamboka. Pardon. Spectacle. Vous savez l'homme ça. Spectacle kuto kokate yo to bia longa la basa pato sa so ni bon point na kuto yo kokanga tako zo banga ngo de viang bongo po no senga yango te o ça la spectacle parce que tu mis pratiquement sur entretien na biso mais yo o sengi ke o ça la spectacle bana poto bozolanda nga o eza TV za radio te olanda so la radio ngolo bana za machi se bo mona nga te suko bo mona nga na la satelo ko nga ya muke que naza magicien wana to katate en direct émission parce que biso to katate bato yo no to kata o salba ma mususu kaka ndete o sola boyalo nana le bito ko katate
Ok, tout ça, le spectacle, c'est en direct, fidèles internautes, c'est clébois.com. Maître Simplice, 3 fois Pentacle, Lisu Yanzambi. Alobi, Aza, Anamoni Bakomi, porte-monnaie magique. Mais oh, papier, où est ça papier? C'est ça papier. Bon, porte-monnaie Zakani, même original, c'est un papier Bakangit. Porte-monnaie, au total, il y a la roi, il y a ma casse net, caoutchouc, penda. Ezala ngo ça dépend ngo sukeza ya pantake na ngana bima ngo juta musuna yena kutana oya ngamo na sala kezana ngo na ka zolanda oza sugona ti pantake na la sabino oza pyramide temple Tetris eza temple na nga liso banzambo yango code na nga yangwana porte-monnaie magique na nga yango na kobenga ba esprit na nga aboko mona na za na 500 francs yo moko tala nini za na kati wana yo mo misalela makamu na yo yo pesa nga 500 na rien yanga te yo mo misalela makamu na yo. Mon aboyo ba mimi ma tous la romantique la française ba ya Willy Moucheni code amboka ba mama Emiline Nzemba ya tous pepele ya mbetolo awa mama okate ezalaka te moi moko naza awa bakali moto na tembe simbat eya combien c'est la signe au mona boy pas fait beninga makamu yo salela makamu na yo yo salela makamu non notre congolais français américain triple nationalité Noël Kamal est nécessaire des gars caméramen azolanda biso kuna nani Patrick, Zoumelenga eloko tala o eza combien? 500 francs. 500 francs. OK. Patrick okanga misute hein. Ko devie caméra yango ngana kangi ozolanda Patrick. Ingénieur Patrick ya Boga. Pia nga cigarette. Batu balanda ngabo sikize na fumer hein. Je suis responsable. Ngolo le batam so ba mona ta mettre ngo voile mais naza responsable. Bo mona lance naza marié na otobala mwasi nanga prophétesse. Zolanda. Donc, ils attendent que nous mettre en œuvre. Très bien. Dédé Lucas Cashman et Madame Mamisa Lucas Cashman, couple impeccable. Merci Junior Yombo et Gisèle Zinda, na Katia Belgique. Vemalgouch, Gevulach, Léona Mohamed. Devant nous, c'était l'ange Gabriel, devant nous, c'était l'ange Michael. À notre gauche, c'est l'ange Raphaël, notre c'est l'ange Ariel. Devant nous, brille les pétards, devant nous, brille les Ousgan. Au pire, c'est Exina, orato pronobis, chic table, oui, miki table, orato pronobis. Ensuite, de Bouddha, 36 King John. Waba Niger, et au Fufita, na récita, kateta, emebrika. Je convoie les rats de Paris, montre-moi votre puissance. Qui importe au Tibraka, narada, kateta, emebrika. Miyaka na Boudou, Miyaka na Stan. Autour mane Juni, best, first house. Siko ingénieur Patrick batu bazolanda bozala ba témoin prince alobaki azana ki bonzambe salaka kati na yo zolanda ngape na cheki ndoki na nga yebisa nzambe na yo nzambe o maître Simplice azo sala estimba tinde na 500 francs na episode bima 500 yo lobaki na ko croire na yo kundima na yo lobebi baka 500 ponga na croire jean nzambe permettre nga o nga na tie musana yekola ezayo mto pesa nga yango yokisanga sonte batu balanda nga kamera wana bazolanda nga batu balanda nga ebima 500 yesu ko yo lobeli masikoyo émission eza ya ngai nzambe comme alobai kazo bimisa volonté na ekaki sala ndenge makambo nizo sengela asala ezala le contraire ya mamnanga te me aye o alingi asala yango esimba c'est tout. Je conjure obtenir la chance par la force des exercices périens qui me désire toutes mes volontés. Je n'ai jamais été différent, moi, toi, Fapatak, de votre poche à laboratoire, mais je demande suffisant des choses. Timbra Kanarada, esprit tous monstrant. Que grammete, matra, kabala, balanija. Indou Sankara, Kabesa Chantal, les 4 et 3 1982. Allo Simte de Kimbacheg, le numéro 00 324. C'est la speaker a parcouru 3600 km par seconde. S'il te plaît, docteur Jules Oscar, Madame Jacqueline, surtout du par 12, c'est la canche. Venez Tibido. Na fongola. Non, sala boulot na yo. Yo po sali boulot na yo. Te nga sali boulot no déjà, nga sali boulot te na sala musala na nga yango. Ya obimisa eza makambo. Te to na konkira no te. Bonga na yebi ke nzambe permettre. Ko ke kan spreme nga na. Tiki no sala makambo no esimba. O nzambe. O nzambe na ngai. Naza mwana na yo musana yekolango. Na lesa ngo batu, na kabila ngo pe batu. Na kansaka opeta na offre na pesaka. Koyuksa nga sonete na zala musala mususu te. Tika banguna no bakufa so net prince bakali akufa so. Na monguna ya nzambe fidèles internautes en tout cas c'est du show. Nous sommes clébois.com la chaîne d'actualité. On a vu les billets te ngana osimba porte-monnaie magique wana te.
On a vu les billets de 50 dollars américains. Mon état là. On a tous vu ensemble les Tengana aussi maté. Nga micro na ngande et a permis pour nga. Non, tout dépend que de toi. Mais na moni déjà que ça vrai billet. Bah quoi que nous changer. Bah changer. OK d'accord. D'accord. Yongo na lobi. Dans la seconde va changer kana ba ko benga na ye kuna que ça phobie. Kenda ko banga tenga c'est le ban au nom de 3 fois pentacle. Alors on attend la monnaie de ces billets de 50 dollars, puis on va y revenir pour la continuité. On a tous vécu comment Maître a fait sa démonstration tout en direct sur clebois.com ensemble avec Bakali Prince. Merci en tout cas, on va y revenir pour vous montrer comment les billets a été changés. Tozong après, merci. Alors fidèles internautes, on a tous vécu la démonstration en direct de l'émission. En tout cas, bagenda monnaie mbongo. Na moni aye déjà na monnaie. Wanandesko na go simba parce que ça y est souté. Te go simba to contaminé ango. Wanandesko na go simba na moni billet à 30 dollars, 10 na 20 et ça awa puis na ba franc oyo ça fait au moins 20 dollars. Donc ba auto monnaie déjà 50 dollars au ebimagi na démonstration. Fidèles internautes, en tout cas, Ngamonaza a binope bomoni yango en direct. Alors, maître, comme on a déjà démonstration au salut au boué, est-ce que c'est facile ou difficile pour un maître spirituel ou a déjà aguerri? Il y a le but, un maître spirituel qui a limité dans ma campagne. Parce qu'il a commandé esprit. Bisous bino tout ça qui a. Mais esprit a changé bon a bon temps pas ba voisin zong c'est au monde c'est que ni les batu bazana poto azana malade mo que tungsa tinde esprit que zo malade wana yelanga yango na bwaki na yango na full oui ça ndinga Congo ya ndinga poto za fois traverser ba mer esprit na tangi za wapi na Paris docteur Jules Car monte na l'homme qui a parcouru 3600 km par seconde 3600 km par seconde donc à quoi vous tapez Paris abeti dépend comme ah esprit azande mon abisoté. Merci Tokobina Souk, en tout cas là c'était vraiment l'essentiel et puis la parenthèse j'allais dire. Merci mon patron de la nation Tonton Manda et puis Manga Pichu Boss Lady merci. Croix-Rouge Bokassa chez Mermons Passe, il y a Madame Belinda en tout cas, restauration billard, appartement terrasse. Faites un petit tour, vous n'allez pas être déçus chez Mermons Passe, il y a Madame Belinda. Merci Dadi Lukomo et Frata Mode, na Paris ou na Lyon, na France na Lyon, j'allais dire merci. MHLMB Resto Bar à Willery et puis MHLMB Shop Restaurant Sir, l'avenue Sundi au coin de l'avenue Sundi, école Saint-Michel Nzete à Baoba, à Bandal Tsunkin. Merci Marie-Hélène Linongi Mama, Yara Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements. Merci à vous et continuez toujours à s'abonner sur clewa.com, la chaîne d'actualité, ensemble avec votre Bakali Prince, garçon des disques. Merci à toi, Patrick, pour de belles images. Au revoir, bye bye.